et que simana mikolo mibale ya misatu na kusekwa alobaki me sikasekawa alungwi na kati na ndako ya liwa asekwi akamati musuni na ye akamati mulimu na ye ale abimi batu bamoni kasi esika nini boboka kini lisusu ne bakangaka ye baoyo bakangaka ye baoyo babomaka ye oyo basalaka jugement les accusateurs même bazalaka présent mais mwana nzambe abimi na mabele na libanga oyo akabaka batiaki yango ilungwi banjelo batikale wana yake yi atikalaka ndenge tositu yibili yango atikalaka tangu esika na baoyo baye eske azalaki kubumba nabumbanaka na ye te kasi bakangaka ye lisusu te oh me ndenge nini wana me bato oyo bakangaka ye oyo basalaka jugement le bourreau basalaki kasi bakangaka ye lisusu te me na ntina nini batata na bamama yezu akufaki mpo na banyama te pamba te banyama basalaki bango na image ya nzambe te maloba kaka asali biloko nyonso tu mokonzi na biango muntu lokola mokonzi na biango muntu eh bien mutu nde azali nzambe donc yo ngai soko mutu nani bisi nyonso tozali banzambe lituna moko na joake na bandeko na biso bapigme mokolo mosusu na 1961 na lungwi mbandaka na butu vers 17h po ate tokende na bolomba tozalaki na butu vers 0h avant nde tokuma na ingende na kati wana bapigme batunda ebe na butu wana tozalaki na mutamutu bolia ebe sikasikawa vers 0h tozali na kati na voiture totala kuna liboso bato batunda bolia bangi alubi tokanisi barebele ubie bapigime ayaya bakobomba biso bolia bangi alubi ete ngai bakoko boma ngai likambo te kasi soko bomi mutu oyo ngai nde na bebi ngai natali bato nyonso tu wana bazalaki na bamakonga makanisi maye na chauffeur amalamu nde tosala marche arrière mpo ate tosala demi tour ekuna na nsima bamosusu babimi donc basali réellement barrage bon esika oyo totelami bamosusu babimi bamosusu fai boye moyen kufungula voiture mpo ate totuna bango nini pas moyen eh bien nakolenga sikasikawa bapigme baye kontoure voiture sévèrement ah binu banani ngai nalobi boli ya kuluba nanu te pamba te ta mosusu bazali méchant bakosala biso likambo ngai nalobi nkumu na ngai ntango wana tozalaki na baprenom na biso diangenda joseph mwana papa simoki mbangu bato nyonso to wana bakitisi makonga litune na bango eske biso mpia nzambe moto asalaka biso eske biso mpia nzambe moto asalaki biso question kuna na Australie eske mpe biso nzambe moto asalaka biso na bapigme eske biso mpe nzambe asala biso na République populaire du Congo tokei mobembo musika tokola kuma mbuga moko tomoni baye koloba na ngai bapigme babimi ebele bango babengi bango bambenga nde bambenga babimi ebele na kati na zamba bazala kujela yo
ah bon tokende tokomi bakangi nzela lituni na bango lisusu eske biso mpe nzambe kwani moto asalaka biso lokola asalaka bino me mpo nini batuna likambo ndenge wana réponse na ngai bapapa ikema bango wana tozalaki na bango napesaki bango réponse bango balobi malamu nde olala awa ndako batongaki bandako moke ndenge bango balalaka na yango batongi bandako moke sikasikawa mpo ate nakende na kati na bandako moke oyo bango batongaki bakati banzete makasa batandi yango na nzela balingi te nde lokolo na ngai ekweya na mabele likambo wana esali mpasi na baoyo tokendaki na 1967 ntango topusani ti sika na bandako na bango wana babongisi ebele na bango bati mutambo pamba te nasalaka déclaration ete bango mpe nzambe moto asalaki bango sikasika bati mutambo ntango kuzina ya biso aza kolamba oyo ya bango mpe baye kolamba biloko na bango esika wana balambi ntango akolia ekoki ebie makambo makumi ndenge mosusu bakamati biloko na bango na sani moke ale baye kotia bakamati nzungu oyo ya bankoko na biso oyo balamelaki biloko baye kotia sikasika oyo batali soko na kolia biloko nini cuisine na biso ale ye mpe akamati biloko oyo alambaka aye kotia penipeni bato nyonso tu bavwandi be penipeni bandeko na biso bambenga bango nyonso bavwandi balingi kotala eske na kolia soko na kolia yango te ebie moke moke nalobi na cuisine alepesa libondeli apesi libondeli ngai nakamati biloko oyo balambelaki ngai napesi na bandeko na ngai pigime oyo ya bango nakamati bango nyonso bafunguli miso bakotala ntango oyo eske solo ngai na kolia biloko wana ubie na kolia yango te ebie nakamati ndenge ya kuyere na bango bango batiaki kasi ntango bamoni nde bakuyere ezalaki ebele batiki ngai nakamata bafurchete na kuyere na biso alobi pesanga mai bapesinga mai na sukuli maboko nabandi kolia na maboko biloko oyo bango balambaki nayibaki na ngai mpe biloko nini te ntango nalambi na le bamoni bapesi réaction moko ya ndenge mosusu nzambe tokanisaka nde nzambe ayibi biso te oyo alebeli na biso donc nzambe solo moto asalaki biso banda ntango wana babimaki ebele esikasikawa il faut tolatisa bango pamba ta bazalaki na pasi babimaka tellement abe biso nyonso na bamusicien bazali kuna biso nyonso tolongolaka eloko moko moko tolatisaka bato wana eske biso mpe nzambe moto asalaki biso tokende yesu akufi na kuluzu asekwi ndenge tozali kofete fete yango yesu yango ayaki mpo na ntina na nani biso tozala persuade ye ayaki mpo na biso bato na ntina nini likambo oyo tovandili awa nani ayibaki nabutami na kati ya mwa ndako ya Kilongo papa kuluta butami wana papa mfuma banza butami wana ngai mpe nabutami ebele awa na 22 mars 1918 soko yesu apesaki mokumba wana na papa te na ntina nini toya kotungaka bakatandako oyo heureusement ke ntango oyo babandi kolakisa bino baesika oyo ezalaki apparition ya yesu na ye papa simoki bango bomonaki soko bomonaki te bapapa représentant bomonaki esili na to bakolakisa bino mingi pamba te bisika yango ezali mingi bindi nyonso to boza na biso na séminaire tokolakisa bino mpona nini malamu nde boyiba yango soko yesu te nde biso na ndenge nini tozala
kukamata kadi kambo nde to chango na mabenga na bisu et comme il kambo na bisu évangile doit être considéré du sous comme on dirait chose importante to moni ngolo kola eloko ya bisu yonso donc c'est quand on batata na maman peut-être za la contact na yeta tanzambe na nkolo yesu na elimu santo bamba te bango bazali basatu peut-être za la contact na bango ndenge nini to kusala yango na peti mibeko malamu nde to kamata mibeko au sérieux bana balobi na nzembe na bango ete yave ndenge nini oyo biso esika nyonso mutu mwindo azali azana pasi et ce que totali il y a une certaine réalité mpasi na biso tina mokolo malelo esili nanu te nalobelaki bino ete ezali héritage oyo tozwaki héritage mabe oyo tozwaki yango nde etiki biso nsima tina mokolo malelo parce que lelo bon nakuti biloko boye basi babongisaki mpasi naluba malamu nde nakamata eloko oyo mais nakosala effort moko te mpasi naluka ndenge nini bango basalaki eloko kitoko boye ngai nazali koluba awa bele singa wana akamati likambo abwaki yango ti kuna na ngombe kinsuka bazali koyoka ngai nasali na ngai effort te bon soko epesamani nga mokumba yango ekufi nake kusumba yango ekufi nake kusumba eh bien nsima na ngai bato oyo mosusu bakuya ndenge wana kaka bakenda kusumba kakaka natala montre ezali kotambola montre ezali koindike heure nakuadmire yango nakenda kusumba membe eloko oyo koleka kitoko soko natuni na mbongo ale nake kusumba eloko oyo mpenza motuya natia yango na liboko me nakuyiba yango ntina te mpwana nini ezali kaka bele baninga basalaka ngai nasala eloko ya boye te malgré naza na mayele donc likambo wana mwa likambo ezali bana na biso ebele c'est-à-dire nazali na esengo monene na mwana professeur Bwakasa professeur Bwakasa ye wana azali wana azali mwana ndako ye azali savant tosi toyibili ye nde ye azali savant mais soko natuni asali eloko nini banda azali savant nakanisa koloba asa na ye rien pourquoi à cause de mauvais héritage oyo tozwaki toko effectuer des recherches te mais lui akosalaka barecherche mingi la recherche scientifique azali mosika kasi mpo te abongisa likambo moye te ezali kaka ye moko basava batundi kasi bakosalaka eloko te eloko nini ezangi biso donc soko toko effectuer recherche spirituelle te tokotikala bele boye pamba te ti lelo tozali kaka ndenge wana tokosala na biso effort te toyiba ndenge nini basalaka mwa mosware oyo moye te e soko totiki yango na wana mabele quelque temps ekumi yango mabele e biloko oyo kitoko soko yango etikali awa quelques mois omoni nde ale ekumi kochunga mabele meme ezala acier mais basi na yango mabele kaka est ce que biso tokolokaka nzela ete toyiba ndenge nini basalaka montre oyo ya solo tokei na putu tosali université tokodécroche badiplôme de toutes sortes de doctorat kasi tokosala eloko te mais likambo nini wana yango wana toluka yesu alobaki malamu boluka liboso bokonzi na likolo maso makopesama na bino est ce que biso kolukaka bokonzi na likolo ya solo tolobi ete tozali bachrétien oui d'accord être chrétien ezalako likambo te kasi est ce que vous appliquez réellement oyo mundi pamba te tozali bachrétien balongolaka biso eloko yesu azwaki batisimo malgré azali na ye mwana nzambe abutamaka na lisumu te kasi azwaki batisimo na ntina nini batata na bamama tokokenda mosika te pamba te ntango na biso ezali kokende malamu nde tomitia mpenza na kati na mibeko parce que nakanisi ezali premier escalier tolanda nano mibeko soko tolandi mibeko ndenge napesili bino bolingo mibeko misala makambo misato oyo ezali résumé tout makambo na biso donc nzambe akokosa biso te yango wana soko mokili moyini kubanga na yo te
bato nyonso bakokozala même soko grand féticheur, grand franc-maçon, grand rosicrucien, tout ça ne dit rien. Moto akufinga ye azali te, mais soko bomoni ete yo ozali kembangiste bakufinga yo bakumona yo lokola eloko ezangi ntina. Pourquoi? Lelo surtout ngai balobi ah bon, Diangenda c'est un grand sorcier. Diangenda mais c'est un grand franc-maçon, ou bien un magicien, ou bien un rosicrucien. Mais bato nyonso wana balingi ngai te, bongo nga nazali nani? Même baoyo balubi ete bazali ba chrétien oyo to kamisi ete nazali chrétien onamoni mninga tozala fiere pamba te malamu nde to faire rebondir la présence divine entre deux personnes, c'est-à-dire deux chrétiens, que ce soit catholique, protestant, kimbangiste, orthodoxe, etc. Malamu nde to présenter la véritable physionomie de Christ, parce que nous sommes les oiseaux de même plumage. Or que c'est le contraire, ezali komona naka. Il faut tozala na haine Diangenda. Nasalaka nini ya mabe? Na ukendaka na ndako na mutu te? Kasi kufingama mukolo nyonso tu malamu mutongo tosala ye boye. Ce sont des chrétiens. Bo chrétiens na biso wapi? Yango na batata na bamama. Tobanga te mpamba te tomemi solo tokolonga. Na komi na tata mwana pe Elimu Santu. Amen. Tobondela. Onkumi ya tata mwana mpe Elimu Santu maluba oyo elungwaki na kati na bomoi tosi toluokaki ndenge batei biso banda na mibeko soko bakamati mpe kuna na Matai, soko bakamati mpe kuna na Petro ya mibale nyonso tosi tooki tika te mango izwa esika na kati na mitima na biso tokokisa mikano na yo ndenge na bolingo na bino ezali. Tosengeli kimia na njutu mpe na musuni na biso mulimu na musuni bekangani esika moko tosengi byango kimia na kati na mokili mwa biso, kimia na kati na Afrique, Europe, Amerique, Asie, Oceanie. Tosengeli kimia na komi na tata mwana pia Elimu Santu. Amen.
6 avril 1921, 6 avril 1987, il y a de cela 66 ans que le prophète Simon Kimbangu esquissa le mouvement de veille de l'homme africain sur cette colline inspirée. Mama Kwakonzo Butui de Vounou qui a acquis le 6 avril 1987. Tiena kwani lumbu mbadu bilumbu ya wonsono. Yena kwani pe date mbadio date za wonsono. Kansi Wounou qui a acquis le 6 avril. Butu vutu de meso kunima. Tumuini vo muna vua funda de mosi yang kama vua ye makumole mos dia ambu dia faye ko kunganda vo mama kento ndo walenda tela masua muna lumbu ke wuno nzambi boka kubikila dio masifi mana mazola nzambi mukutu songa makimonda kenafa to widi zono eketibwe ibwa kadila ntete batata kumpenda bena vafuluki yake vo nkhandi ya bola yina yatetwa kwa tata Simoni Kimbangu ya bwa munafiki nkutu shavwata tata kumpenda mambu mana makiyokela ngantangu yina kele kabatu bakala kansi bakala mbandu ya fyoti donc sividina vodia suwe kama nzambi boka zole ladio votu widi lusala lo kitu kidi nuni dia modina de ke kadi la fa ye mamu mumpila mana makala munatangu yoyo quand le 6 avril vo dia mudi agai ka kunganda nzambi bu nakazolela mpasi vo bantu bavungu ke zayi mpasi vo bantu bazaba vo kele kanzambe betu dia kautu zei le 6 avril ezalika kalukula badati yonso ezalaki mokolo misatu na mubu wana 1921 mpona nini ye tata nzambe baponaki bele mokolo misatu ndenge toki soko mwana nzambe abongolaki mai makumaki masanga balubi était premier miracle à Jésus. Or avant que les salaka makamusi munene kasi yango etanga makate bele mokolo yo ye abongolaki mai makumi masanga ezalaki on dirait le premier miracle ya mwana nzambe nzambe atindi Moïse yo keda kulubana bana ndo lobi tukukutana ya solo butina mi ezalaki na mokolo mibale na mokolo misatu kubanga yelaki na bana ba Israel mpamba te ndenge bamonaki esalaki bango pasi bakukaka kutala makamwana te donc soko tata Simon Kimbangu abandaki mosalamu aye ezala officiellement reconnu pamba te nzambe alilengaka bele ndengo wana mutu ayibete solo nzambe ayibibiso bakamati évangile nde bamundele bamemi naka biso sango mabete bamemi biso likamba kitoko toki mama kinzebo
abombaki mundele na kati na ndako na ye me ezalaki na ntina nini soko mundele wana ayaki na likambo tata nzambe kuna na mbanza lemba ekuna pe bamona nde mutu oyo aye kubebisa biso yango na babenganaka ye soko bamona nde balingaka baboma ye akimaki wana ezali po ate nzambe alingaka bele esalama ndenge wana donc makambo manso masalamaka nzambe soko abongisi yango te kukusalama te papa simoki mbangu asali mosalama ye toyibi lisusu te soko banda mokolo oyo le 6 avril 1921 soko papa simoki mbangu akendaki kosala lisusu bamisala mosusu nakanisi yakangami na likambo na ye ti na mokolo oyo bakangi ye akangami na mosala na ye ti na suka na mokolo na ye awa na se tokaki le 29 juillet 1952 nde papa simoki mbangu asekwaki wana akendaki komilakisa esika basali na ye le 29 juillet akendaki komilakisa esika basali na ye bazalaki mokolo le 6 avril on dirait tozalaki na molili mais bato mingi bazwaki baptême avant le 6 avril 1921 bato mingi bazwaki baptême kasi badute ezalaki pamba te ntango wana mondele aye nanu te bakoko na biso bayibaki nzambe bazalaki kosambela nzambe mpungu nzambe na bango wana solo bazalaki kopesa ye kilo mama bima na mwana bazalaka kosalela nzambe mpenza na solosolo bazalaki bato na mibeko biso toyibaki mibeko oyo ya nzambe na ntango nini mondele aye amemi buku kasi bankoko na biso bazalaki mibeko oyo koleka makasi bazalaki kobanga nzambe solo motu nyonso asali mabe oyo etumbu ezalaki kopesama na ye etango tozwi mokanda mwa nzambe totangi tomonaki ete solo ntango wana ezalaki kosala batata abrahame kanisa banda na banowe kanisaka bato oyo so balandi bato wana bazalaki kotambola na mibeko totangi na mokanda mwa tata nzambe tomoni ete solo bankoko na biso bazalaki en relation na tata nzambe bazalaki kubanga kosala mabe kasi na ntango na biso tozwi mibeko na ntango na biso tozali bakimbangisi tolandi matambi ya tata simoki mbangu lobi nalobaki yango mwinda munene soko ntango wana tozalaki kotambola na molili banda le 6 avril tomoni ete ya solo nzambe alingi biso bamundele oyo bamemeli biso mokanda ma nzambe solo basali likambo ya kitoko pamba te toyibaki na biso te or ke ezalaka révélation spéciale po ate tokoka koyiba nde solo biso mpe nzambe ayibi biso yango wana nde likambo yango esalamaki banda ntango wana bato bandimi ya solo nzambe azali kaka na epai na biso eposi mpe bato oyo bamemeli biso mokanda bazali solo batindami nzambe atindi bango po ate bameme na biso buku oyo tobengaka bible yango wana tata bakangi ye batuna otikili biso eloko nini alobi natikili bino eloko mosusu se akambati mokanda ma tata nzambe nde manso mazali na bino mpusa botala yango na kati na mokanda ya bomoi bible kasi bakoko na biso na nzambe ya mpungu bango bayibaki solo kosalela tata nzambe na ntina
babangaki kosala mabe meme oyo ntango biso tobutamaka okukuta na porte na mutu fungula ezali te okomona fungula te kasi mutu akota na ndako na ye po ate azwa iloko ndako yango ekoki kotikala boyo soko basanza boni mutu akofungula yango te pamba te bazalaki kubanga mibeko bazalaki kubanga kosala mabe ekasi na ntango na biso mingi tokamati mokanda matata nzambe totangi tosi toyibi ete kosala boyo ezali mabe kosala boyo ezali mabe kasi tomeki tomoni tomoni na biso likambo te ale tosali likambo nini tokontinue ndenge tozalaki na bandeko na biso bakatolike lelo nasali lisumu ale nake kuzwa lobi nakei na ntubila lobi na jungili lisumu wana nakei nange mpe na ntubila wana kopesa poa na lingumba te biso tosali nini po ate tozala solo pembe na tata nzambe talano banzembo ndenge yango ezali koyaka kasi tozali kuvanga mingi kosala masumu te malgré tobengami nde tozali bana nzambe tobengami ete solo tozali bandimi tobengami ete biso tozali bakimbangiste tata simo kimbangu alakisaki nde ye azalaki moto ya ndenge mosusu toki asalaki makambo ndenge na ndenge ezali kosalama ti mokolo mwa lelo tokei na retraite namoni tata simo kimbangu namoni mama mwili kasi papa simo kimbangu kufaka le 12 octobre 1951 ndenge nini yo mwana obutami na 60 ou bien na 64 même après okei retraite okei kuta na tata simo kimbangu ndenge nini wana bato balubi ndenge madame Kim alubaki ngai nakendaki na ngumba natikalaka 3 ans nakendaki kobondela na likolo na ngumba kasi nakutani mutu moko ntango nakutani mutu mwindo na bangi pamba te kuna na biso bato mwindo bazali te ngai na bangi nalingi nayingela mpenza na kati na se na libanga kasi ye alobi na ngai kobanga na yo te ntango naoki boyo nasambili natuni yo nani ngai yoyo kimbangu kasi kimbangu ye azali nani nde kutuna te soko nga nazali nani mpo nini okutane ngai na kati na likolo na ngumba boye me kasi likambo nini nde kobanga na yo te naye kosala mosala na ngai makambo mosusu oyo alobaki na ye ya solo eza na tira pati toloba na bino yango te madame Kim akomelaki sasa alobi ete me kasi yo mwindu ozalaka na yo boloko 4400 ans yo ozalaki boloko yo mutu mwindo kasi sikasika wa boloko na yo esili kasi likambo yango esalaka biso mpasi maître Mbungu azali présent Mutalontadila pardon Mutabena azali Bobi azali mundele wana alobi ete kasi bino bozalaki na boloko mbula nkoto mine na nkama mine bozalaki bato na boloko beno bandombe
Bandeko mbote pe mapamboli na bino banso. Émission na biso ya lelo ebongisami pe epesami na wabino ndeko Lumpuvika André Nzekani elongo na wabiso ndeko Nzaungoma Wagaza Gabriel. 17 mars 92, 17 mars 96, tokokisi lelo mibu mitano uta papa kisolokele lokelo atika kibiso na nzoto oyo ya mokili. Yango lelo tolobeli bo moyina ye kati na biso. Papa kisolokele lokelo oyo tobengaki mingi ete papa Nkuluntu ajali mwana wa yambo kati ya bana misato ya papa Simon Kimbangu. Ajalaki chef spirituel premier adjoint tope mokonzi wa bule kati ya yamba ya Kimbangu. Na misala miaye pe maloba maye alakisaki elembo ya Nzambe kati ya bato. Wane ezali esengo mingi pona mboka na biso esika wapi ye abotamaki. Pona mayeto bongisi na mokolo mwa lelo tokolanda ba témoignage ebele. Mama Nsalulu Akanda Pauline molongani wa papa Kisolokele Lukelo elongo na bana na ye. Mama Kisolokele Marianne pe papa Kisolokele Christophe bapesaki biso pe ba témoignage na bango. Yambo ete to kota na mama ya likambo tokolanda libondeli na ndeko Nzau Ngoma. Tobondela. On combat tata mwana pe molimo santo Nzambe tozosili botondi ndengo osili koyoka na introduction eye esili kopesa wabiso ndeko papa André Lumpuvika Nzekani. Mokolo mwa lelo tokanisi yango mpona 17 mars makambo mayela kibiso na 1990 mpona bokabone na nzoto na papa na biso papa Kisolokele Lukelo. Ya solo ye na 1958 na Matadi amelobelaki ete ngai Kisolokele na kokufa le 17 mars kasalobaka mobute. Yango pe ekokanaki na 1992 lelo yo tozali le 17 mars 1997 uti koleka mebu mitano ndena yango tozali kokanisa mpona likamboli ye oyo ye asali na kati na mokili pambate azali moko oyo asili kobundela mokili na biso mozaye Afrique pe mokili mobimba nde tosengi na yo Nzambe na biso ozala na biso kobanda pe kosukisa emission na biso na nkombo ya tata mwana pe molimo santo amen.
zinakala kwa familia yemi bwezipe kananuyandama ezai yangalale mulufalwame ekindayo kala ezola isikubisa lungana lukembela ingulu zeno yebwezolo nzungu zeno meze yezo zinakala kwa familia yemi bwezipe kalukenda lana ko mujambweji bana baba bene babeba banu wademosa bana babu ila dide jame yebisake mukutu bako mwela yeni kujiba bade kadisangwa lewone ifina bene mutumule simule Linga mikati na nkolo na matali bomoi pe misala ya papa kisoloke elukelo Charles tiebi malamu ya botama na le 12 février 1914 na papa Simon Kimbangu pe mama Mwilu Kiawanga Ntitani Marie kuna na mboka Nkamba. Tiebi malamu tanga komaki na mibu sambo na 1921 tango tata na ye papa Simon Kimbangu abandaki musala ye akangamaki elongo na tata na ye ekomaki bango na mbanza ngungu ye na le 7 octobre 1921 ye nde azalaki relégué ya yambo kasi na lingomba na biso nde batindaki kuna na boma na colonie scolaire epai ya bafrère po ete bakoka kobulingisa to kobungisa makanisi na ye ya tata na ye na mosala moye oyo ye azwi. Banda 1921 1930 ye atangaki kuna na colonie scolaire à Boma nde azwaki diplôme na ye abandaki mosala moye kuna na Boma nsima na yango akendaki kosala mosala na ye kuna na Tchela kuna nde akomaki administrateur territorial oyo ezali moko kati na baye oyo bazalaki baadministrateur territoriaux ya Batomundo na kati na mokili mwa biso mwa Zaire na tango wana Congo ti na 1960 eyaki na Kinshasa na 1961 ye akomaki ministre ya travail pe prévoyance sociale na 1963 ti 1966 ye akomaki député